Des bandes à London TV. Hervé, il y a tous les papa de Sengi. Tous les papa de Sengi. Oui, bon, non, on a eu hommage naïe et on t'en sale. Des bandes à London TV. Nansana di loba monko ya loba. Pwana yoki ye ya bakokunda ba kolelela ye wapi. Pwanga nansana maloba ayebisanga. Oyo ngana yebi makamusu mususu izanango. Des bandes à London TV. Le pango kokite ndare kokite bat musubala libanda mais ko yoka ke bossa la veille mortuelle libanda est-ce que maloba papa bino boyeba ki ngo boyeba ki on te pona ki on pas maman leki. Non, bon. Des bandes à London TV. Kotala souvenir nini ya kitoko ngana zoa. Eza mariage était, eza fête était. Des bandes à London TV. Papa la kobaki cher la kosa ote. Nazala ki vraiment déçu. La biba nzambe zo loko. Po mokolobi ke na nyonso ko la biso tokumisa. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Voilà, merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Moi, je suis Bakoué Roland Abino, un serviteur, au nom de tonton Hervé Lessaï, mais c'est toujours que c'est l'abino à travers cette émission, notre art, analyse à participer à différentes émissions sur tout ça, le rabino vraiment. Nazarana toujours pendant CP Sabino. Je vous demande déjà de vous abonner massivement dans notre chaîne Domal TV original pour que vous ratez l'information moroté. Aujourd'hui, tous abonnés à Sangwe Amawa, Oyotoé, comme Melabino, Tokiti, bon, tout ça, bon, descente, on a famille Sasa, ouais, papa, artiste Nabino, coquette Sasa, à Uta, Botama, Zalaka, Tomeke, un peu Kokita, qu'on a pour partager Mawanaye, et na. Dès il y a papa Nabiso ça ça je crois bien Simalanga Bozo on a déjà photo il y a papa ça c'est Zawana tout les vraiment pour dans là la famille tu est-ce que papa Belaki est-ce que papa Nini Komelaki à mon aki Nini papa Zaki comment qu'on vivre comment la famille papa Zaki ko bande ko ndenge nini ba na ndenge nini ba ko ndenge nini on va vraiment découvrir et puis on va développer vraiment avec la famille tout ça ba interview tout reçoit ba ngonyoso tout reçoit ça artiste Nabino a mais campé que sur la Mukina Bino je crois bien tout sur la peine ça la coquette c'est Boroyo Kaye mais je tiens d'abord à vous remercier la confiance vous ça toujours Nabino tonton Hervé Lessaï on la Bino Monsala merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire Sam Coucou le nécessaire Sam Coucou le nécessaire bon encore trois fois parce que la radio le Père le Fils et le Saint-Esprit monter ma maman mais coucou moi c'est mon coussé merci à Lily depuis Suisse clin d'œil à toi Lily depuis Suisse merci à merveille Denis derrière la caméra merci à maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris, Église La Flamme du Fée. Merci aussi à Lolita Molo Sabebego Nouvelle Énergie depuis Australie. Tous les abakouk de SB, je vous aime beaucoup. Restez toujours branchés sur Domal TV. Babakouk Nyosuma Boko Likolo. Je crois bien toko partager. Marana famille, toujours sur la interview. Tout cas comment aux familles. Et qu'on soit là et puis tu es cause ni mimi papa vraiment dans le merveille Denis à suivre. Voilà quand de toloba qui toko kota na kati andaku tozwa bongo ba interview ndeko ya papa aza tozana tata mwasi bonsoir. Ngabiloko oyo namona kongo ba souvenir moko tika ba pota na motema kena linga kananga ngote. C'est quand on a bande kotala souvenir nini ya kitoko ngana zoa. Eza mariage était, eza fête était. Merci. Tukoye bande nini sangwangwe komela bino ndenge ni tango yoka kende kona tiki biso. Na kokate. Nana zalaki nanga koya wa mikolo nyonso. Moi ça a vraiment émotionné quand moi ndambo a bimisa pe ka yango nde toko
tokoyoka yango parce que oya tiki biso eza bongo ndeko na ye vraiment propre. Donc caprice nyonso oya kozana ngo douleur nyonso kozana ngo faut beau comprendre ngo eza normal. Tata moi si n'habité na famille déjà bo fan de li programme bo pesi biso déjà programme déjà bimi jour corps et bima. Jour corps et bima. Totala mokolo ko bima. Soki nena koki kosolola na bino. C'est que nadana makambo koloba tanu te. Moto tala koro koloba soki nazala makambo kosoko nazala makambo koloba nanu te. Bonsoir. Na bango bane ngai nde tata monsi na bino simete avandaka na Matadi Kibala. Nayokaki sango ya grand frère na ngai yango nazali awa naye kokabula pasi na kati na bana toza na bango elongo. Merci. Donc papa Sasaza grand frère nayo ngai suka na libumo ya ba mama na bango. Voilà, depuis papa Sasaza qui n'a bon mot Wanda pe kokuta na trop parce que bozali na Matadi Kibala. Papa ye grand frère azalaki biso na ye tozalaki lokola bandeko te. Ezala mama oyo mwasi atikaki ye toyala kosola makasi tokobeta masolo tokoseka ye pe akoseka zakolakisa nga boye masolo eyala koleka mingi. Sikoyo na tango mama aye kokufa na kiti na Matadi Kibala mosoke moko esalaki nga na motema. Po interesaka nga te bafilme oyo epesaka ka pasi na motema nakokaka ngo te. Vraiment, comprenez, tata moi aussi à l'avoir même mentionné. Malgré tout, mais un peu essayer de l'obéir, mais sinon, à quoi qu'il a raté. Cher internaute, tu comprends que tata moi c'est Zagui Maloba. Et l'obésité tu rejoins grande sœur et puis on va prendre quelques autres personnes au bako, mais un peu ko pesabiso, bah programme et puis ma ramunion sont dingue ni les cas, programme et bimi comment encore ma journée on va développer avec tout le monde toujours. Je crois bien merveille. Tout tambola kuna pesi grande sœur Azali, tout mais un peu ko solane momuke. Bonsoir maman. Bonsoir papa. To monyo pe une présence dans la matanga na kati ya famille ozanani. Bon nalandi mbanda nanga grande sœur Coquette Liboso. Toba na famille moko. D'accord, grande sœur Coquette Liboso ba na famille moko. Tango yoka ki tant que papa na bino parce que kozambanda, papa ça kufiaza papa na bino ça qui ononde. Ça qui passe makasi. Tobenga ki patriage. Kombo na yango na patriage. Donc un grand homme à Koué, un grand baoba à Koué, c'était pas facile pour nous. C'était pas vraiment facile parce que c'est un papa pour nous tous. Donc ils ont qui facilité. Vous avez déjà rencontré papa? À plusieurs fois, par des occasions, on a rencontré. Sinon, bah souvenir puis à papa Zandi Bonda au Kouta. Oui, des fois. Dernier souvenir n'est plus ming nazana nango na matanga maman tangwa ye à côté na kata salle place balade saki corps à maman a il bosso photo abandi ko admirer moi sine koloba parcours na bango mibale les années basale ensemble. Cette femme là m'a marqué à loba na tilo na tika nango. En tout cas, déjà, ce programme de SMT jour Corée. Là, c'est une supposition, je peux supposer. L'enterrement, ça sera les 3. Vraiment, tu les as les 2. Tu les as à Kaka? Non, ils ont à la salle. Ok, merci beaucoup. Les noms, c'est Maman Bibiche.
Maman Bibiche. En tout cas, moi je peux présenter mes sincères condoléances toujours d'Abino et puis bah courage et bien parce que c'est notre chaman. Bichon surtout les gars na nzela wana et tout souhaiter un autre mais comment bah courage et bien. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis aussi avec artiste Poussana Boeto Solomon Moké. Et bonjour Iris. Oui, bonjour tout Hervé. Voilà, tout le monde peut présence en tant qu'artiste et comédien. Namatanga Coquette, ça tu peux dire quoi dans Toi, Tarakaka, Babi, place, toi, place à Mawa, ce n'est pas du tout à la canne, place à Bissengo. La place à Mawa, fait tout le monde n'a rappelé. Au hasard, c'est un abisso, mais un abisso. Alors, tant que tu as fait le papa, normalement, il faut te rendre visite. Parce que, n'a pas si bon, il va y malam. Alors, n'a pas si so yo rana mninga visite aux aka n'a pas si on a fait ti bon va bien ça yo, c'est que ça vraiment important. Donc, moi que notre présence na biso ma awa, de yangwana matu rendre mais na biso coquette. Visite parce que ça na moment pas c'est ka ko feli papa nae za mutu musute mais papa wa bota vraiment donc moi qui tout ça la relation ni yoza on a coquette pour lundi non c'est une mère salam sana bien surtout il y avait tête to kuta bango alors so la ka bien za ka bien no monique non pourquoi quand mutema faut za ka za na relation mais ma casse pour rendre mutu visite donc moi qui note ko na hotala e pour que non azaka ne bien azaka social asola bien alors yango wana tu peux dire un mot à famille parce que azaka vraiment abattu te me que un peu kocha tata moi si maloba azaka kokoka vraiment ko lobate ko lobandini na famille autour de la famille juste base à makasi parce que le père de papa mukolo mabo azama baoba na famille et ça la ma passi alors tout singama na famille base à makasi parce que ça nzana biso nyoso mutu pete singa ke no liwebita na porte na biso pas na ndako na biso za calcula ye mon nzambe alors tout singa pena na biso ko kete base à makasi parce que kobungisa papa za facilité parce que être cher na vie na biso et papa na maman ba on dit banzambe na biso assez alors on est va perdre ça vraiment na passe makasi na choc ya makasi alors nzambe ma oyo a consoler mitema a consoler mon mitema na ye parce que ce n'est pas vraiment facile c'est ça na ye ko mizongisa sima mais to bandela king na ya na ngabanda bumwana ngai pia tangu na bandi kobota naza kolakisa bango musapi ndeko na bino bokobenga noko aiza yeyo aza noko na bino ya kosude te aza pire noko ngai na kobenga ye yaya sikoyo na makambo ya baetape oyo ya bamaladi antuka yaya yesu aza komonanga nayebaki te nayebi yaya nanga po natikaka bana bazali koko na ye wana ya mwasi azali awa bango mpe bana batikaki papa na bango te bayala koyako saki dimanche baza kokutana me nazangaki moto amemelaki nga sango ya maladi nayebaki te naye koyeba ekomi sango ya liwa epa mwana oyo soki bayebi serse babengaka ye soki nziku soki nani leki ya Bernice ye moto abengaki nga alobi abengi bandeko na ye bana nanga alobi boyebisa mama leki noko akufi me botala nanu itana ye ndenge ezali ava boyebisa ye nga pia na ye koyoka yaya na yaki nazali awa mpona maloba wana me naza na liloba moko ya koloba pwana yoki ye yaya bakokunda bakolelela ye wapi bakolelela ye wapi naza kotuna pwanga naza na maloba ayebisanga yango naza kotuna motuna binone boyamba tuna bango
Est-ce que tu as dit malobango ya bisaka yo avakufa maloba suku atikela ka yango kaka naza koloba aye bisto bimaka libanda na ye aza kolakisa nga lupango alobi yaya lupango eza monene na ndako na nga eske yaya mo nzambe soki abengi nga oyebisa bango naza muntu bakende kotungisaka te naza na ndako na nga na lupango na nga ba oyo bakokoka bazala ta kuna balabala etali bango nayebi te soki asanzaki yango naza kobimisango elongwa na kati na motema na nga soki abatisaki liloba mosusu bango nde bakoyeba nga nayokaki oyo ekangamaki na motema na nga ayebisaki nga yango wana kamba lopango bilopango eza monene déjà ke matate ebima te na nsima nayebi te kokata te obi ekoteka nde ndenge nzambe abengaka biso aloba na nga yaya yozaleki na nga nalobi yango mpona yo nzambe soki abengi nga bamemanga bisika te naza na lupango na nga naza na ndako na nga ba oyo bakokoka basala kaka batu ba oyo bakokoka balali ba oyo bakoka te balali na bandako nga bame batungisa ngai te naza mutu nazangi esika te azalaki na posa baleleka awa en tout cas qui veut dire que moyen okende libanda te parce que maloba wana ndenge alobi déjà c'est que azalaki na besoin baleleka abaki libanda te voilà soki bango abakisaki liloba nayebi te oyo nga nayebi makambo mosusu eza nango me moye nalobango eza te oyo esokaki nga yango nabimisi. Merci beaucoup Maman Leki Abana. Ce qui est là sur le programme déjà bimi tout non bimi te corps et mamukoni. Nayebi te soki bakolongola soki bakotosa nayebi te ndenge ezali. Merci beaucoup mais ba courage ebele kaka nzambe apesa toujours makasi ya ko supporter chaque commune. Nzambe abatelanga ye pe aza komona maloba na ye na boyi yango te na yanoli yango na misu ya bana bango nde bakozwa lisusu desizio ya sika oyo tokoki kolanda Merci beaucoup. Voilà, on est ici, Tozokoba toujours dans l'interview. Bonsoir. Bonsoir papa. Tokoye ba tout le monde na présence dans matanga oza nani na kati ya famille sasa. Merci pour na maloba ngai kombo nanga Plamidi Lubulakio na kati ya famille ya papa sasa. Toza lokola belle famille, il y a tantine Diane, Diane Sasa, donc le défunt, en tout cas, papa Sasa, moi, à moi aussi, Diane Sasa, à Balabongo, oncle Nangai, donc oncle Nanga, Alain Lutumba, Oyo Azapimbe Nangai, donc Azap maman Bokilo, donc voilà, donc biso to fait lokola, Bokilo, donc Naza lokola nièce, il y a papa Alain, Oya Balana Diane, Oya Azabongo. À Koufeli, papa naïe, c'est pourquoi tu as partagé ma et l'ongona bango. Quand on partage ma et l'ongona bango, et est-ce que le programme DG Salami, qui est encore ma jour boy, DG Salami? Bon, bah il qui biso que lundi est à VE mortuaire, ce qui makamunyo so etamboli sami malamu et bongo mardi et ça bongo journée au wapito utana morgue après wana to kini mama ko zuni sanzoto ya koko nga na benga ye koko pona ngai donc eza bongo tozo zela famille evanda et c'est concerté pour que to ba
ndengeni makambo nyonso ekoleka mais jusque là programme ebisaki biso enterrement za pour la journée à mardi. Voilà. Sinon ndenge tozovanda na biso boye ndezalaka makambo ezalaka famille koto boye des ordres ezate te des ordres ezate biso toza bana nzambe nazoyeba dimanche butu ya dimanche toyaki kopartage mawa elongo na famille sasa tozalaki na maman nanga bienvenue Lutumba tozalaki elongo na ye nakumisaki nzambe parce que tomonaka na bafamille mosusu soki moto abeli makambo elobamaka ebele alors que tobosanaka toza bapèlerin sur cette terre toyaki na mokili oyo lokola bapaya mpe tokozonga. Et moi, je suis parce que abateli patriarche akoli amoni bananaye kobala amoni bakoko naye oyo eza esengo monene pona biso et puis toza na kondimisa ma ete molimo na ezopema na kimia depuis to banaki ko passer ba journée na biso nyonso awa ya ko partager bongo mawa elongo na bango kimia vraiment ezali et dimanche na tongo to lamukaki na tuni est-ce que moyen ezali to bondela na tongo mais Dieu merci mère maman tata moi c'est que je maîtrise pas le nom père femme oui ba benga kaimi bongo aza Diane sasa ndoi ya mwasi ya noko nanga na tongo to lamukaki na dimanche wana kumisaki nzambe to benda ko yemba atindaki nzembo abondelaka na église protestante malgré abungisi o azande konaye parce que babotama 5 na minute batikali ka mi balé. Donc eza facilité ko bungisa o wapi azaki motu ya pona bango mais ko yeba nzambe eza bien na tongo wana atindi nzembo to yembi biso nyonso to bondelaki to tiki makambo nyonso na maboko na nzambe to kumisi parce que Bible lobi dans toutes circonstances te ba ko kumisa toujours nzambe donc yangwana et sunga qui vraiment au moins inanga koloba ete ata to perdre mais kat na Yesu Masia ezali longa. Donc tant toza awa to biete to lela mais to lela kat na Yesu Masia donc kimia vraiment de René kat na biso voilà. Ça c'est bien. La solina ndeko na epe mususa lobi papa va kufa lobaki lopango na eza munene soki akufi soki lo nzamba bengi ye banyoka mate aza lopango na za esika na soki lopango ekokite ndako ekokite misubala ya libanda. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont les libanda. Il y a qui ont dit que les libanda. Est-ce qu'on a beau respecter maloba papa tote? Bon, tokose la yango parce que toza banandame toza vraiment l'assurance que nyonso eleka bien. Peu importe eza libanda to eza quelque part mais comme molimo na nzambe eza kat na biso na na kondima ete la famille ba ko se concerter et bakoyeba nini o bako trouver pour que nyonso e bako leka lolenge bani voilà. Si tu peux dire un mot de la fin par rapport à la famille mobimande babungisi wazaki bongo lokola baoba pe ya famille okolo bani. Pour nangai nazo présenter ba condoléances na toute la famille kobungisa eza passé biso ton koko moi c'est oza koko nanga aotaki kobungisa pe molonga na ye donc ezaki passé ezaki journée o wapi na réaliser que li wapi ne existaka parce que de fois na banda ki na ngai matanga na moni muninga leli na consoler ye kopesa ba conseil mais na mona ka keno eleka nango mais jour liwa eyaki na kati na ndako na biso et frapper na porte nanga na comprendre vraiment que non ate koko na banda ko vivre na Lutumba azasu na bo moité abanda obenga nga tozolia to sala nyonso journée wana na réaliser que oui toyaka na mokili pe tozongaka mais nazo présenter vraiment ba condoléances nanga na toute la famille Sasa précisément à ma tante Diane Sasa qui est la femme de mon oncle Alain Lutumba et nazo mona bongo sous tantine Mich nazo yebike boza kuna bozo préparer déjà mobembo pona koya awa soki lobi kuna nzambe atambolisa bino en tout cas boko mana kimia tokokuta na awa toko partager les sous mawa ensemble tikete Yesu azala au contrôle azala o wapi ko bomba bongo mitema na bino na kimia parce que eza facilité mais elongo na ye à soutenir bino mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, comprenez que toujours dans une interview, il y a famille. Maman peut se présenter sur la Zandani. Bonsoir maman. Ah, bonsoir papa. Tout le monde peut présence dans la matanga. Dans sa famille, ça sur Zandani maman. Présence nangai. Ezali ete ngai nazali mama. Oyo abota mobali oyo abala diane. Alors, tout de sali libota. Sali libota. Tobika na bolingo. Tobika na tango na pasi na tango na bisengo. Poko sangana. Parce que le banzambe lobi bolela na bao bakolela. Bo sepela pe na bao bako sepela. Malgré ba condition ya santé na ngai eza ko kanganga nzela mais na sali tuke koko na ngai amema ngai poto ko makati no esika soki na komi na ndako ezali ndako nga na bikita ngolai papa sasa azalaki moninga na ngai ndeko na ngai o tozala ko solola na ye kolia na ye ko sepela na ye na tango ya aza ko bika na pasi nazala ko ya mingi awa ko consoler ye pe ko soulager ye pe etango mosusu pe tozosala ambiance na biso ya koyemba papa sasa aza kosepela azobina yango wana nakokotika libota oyo pe po tosali mosala kati na bango na biso yango epusaki ngai mwana tokende kaka malgré bacondition ya kotambola eza difficile nakoma kaka poso nakomi te kosalanga kitoko te bo na bomoi na biso toza na bafeti misato oyo Nzambe abongisela biso feti ya liboso ya kitoko mpenza soki mwana botami feti ya mibale soki mwana abali feti ya misato ya kolela feti ya kokabwana motu moko akolongola liwana mokili oyo azali te tozali bapaya yango kopesa biso leson toyebaka ete ngai na yo mokolo moko pe lisusu na kozonga epai na tata esengeli na ngai na milengeleke na bibongisaka mpo nga mpe bakosala nga fete lokola oyo basali papa sasa eloko na kosenga na libota tokolela me toyeba ete eza mokano Nzambe tokumisa Nzambe azwa molimo na ye epema na kembo tokosenga lisusu na bandeko bazali koya abonda mitema oyo esili kozoka po ete bakwea na mbeba te epe abonda bandeko mpe bazali koya mibembo na bango esimbama epai na kolo koya mpe kozonga na bango Nzambe atia bango loboko baya malamu po ete tosepela feti oyo ya suka Nzambe abongiselaki biso yango na ali kosenga kimia na Nzambe ezala tango nyonso butu pe moi wana bandeko bazali kosangana kati nisika molimo na Nzambe e encadrer lisanga oyo pote mbeba moko esalama te. Bah, dernier moment, parce qu'il y en a qui a eu ma vidéo, nos ensemble, dernier moment, il y a Faboza qui est ensemble. Dernier moment, tu y a na moi au diana yaki awa. Tozalaka awa bana ko kapenza ko diate. Ko diana ye fuba forcer. Ko dia fuba forcer mais mokolango biso to yaki mamu diana lobi mama yo ko kendete. Papa ndinga zawana yoko kenenga yo ibagate papa za mutu na ngai papa za mutu na ngai asa kutuwana ko mususu amoniki san papa ye moko penza alati kaka chaussette ayiko lukanga te na ndako akota kutuna ndako tika na libanda alors si papa sasa aza mutu na ngai soki toki okomona kaka makambo za kitoko na ndenge to yaki kokomika papa zala ko lia na meza tanga yoki kanga na ye na banika ko bondela na bani ko yemba papa sasa telemi abani ko bina to sala ambiance awa na ndako sala ambiance papa asepelaki batu nyonso basepelaki ezaki mokolonga na mona ki ete papa azana esengo ayambi muninga na ye
asepelaki makasi. Abelaki avant kufa abelaki. Avant akufa omoni nzoto na ye ezalaki kotungisama azalaki moto azalaki kobela kobika kaka na bakisi na baminganga mais kokufa na ye nde aya kopike crise. Ndenge apikaki crise wana premier jour bake na ye azongi, deuxième jour ntango bake na ye azongaki lisusu te, Nzambe azwi molimo na ye. Mais sinon la courage est belé. Et si tu peux dire un mot à la famille ou la famille. Nakoloba ni pona libota. Omoni tango moto akufi makambo elekaka ebele. Bato balobaka makambo ebele mais eza na tina moko te. Parce que moto oyo asili kobika tango molai bozaki ne malamu. Mais tango nzoto ekomi na kokola ekomi na ba problème. Na ba conditions difficiles awa passe libota pe akoloba kaka mais kolobana to lobaka pe wana eza nango na tina moko te parce que Nzambe asila ko bongisa ngo moto soko abotami soki akoli akokoka soko vivre te tango soki koki akobianga ye donc libota bazala na compréhension bazala na bolingo basosola ete to yaka mobembo na mokili oyo tango soki koki okozonga alobi kutu aponi mwana mukete nani te mwana muke akokende elenge pe akokende mama koko akokende ale tango soki koki totika koloba tokumisa Nzambe poske asaleli biso mosala monene libota ya kitoko libota oyo pambwami. Donc molimo na Nzambe et encadrer bango basosola ete liwa ezali nzela ya kozonga mboka na tata. Merci beaucoup maman. Voilà, merci beaucoup, on continue toujours. Merveille, toko va toujours. Tout le monde s'appelle ma cocondamp. Ah là là, c'est vraiment triste, c'est vraiment choc. Je crois que comme famille et lobby. Lobisama Kokoma Mouki, Coquette, ça mes condoléances. Merci. Moi, précision mon clair par rapport à Liwa et papa. Tango papa Koufa qui a tika qui biso. Au pesa biso car moi éclaircissement Mouki tant que fille chérie net tout bandor mon a ba photo, ba vidéo, marambo belé. Dans au monde nango le papa zai sustati kibiso okolo banine salaka ya forma koko namba simba biso kanga c'est dur, c'est vraiment très dur, mais namba simba biso ka c'est renazo ko katena ko pa mutu passe mutu sanga passe makasi. Je comprends mais fanatico bazana besoin Rolanda yo fanatico ba c'est dans la coquette peut-être bazana besoin à moi ni na sur la famille ménage vraiment moi éclaircissement ata mokete par rapport ya marambo ya programme déjà bimi toté to kunda ba le 3 le 3 novembre toza nini ebembeza na toza na morgue cinquantenaire on va exposer après tout les kunda. Nayo ki maman leki alobi loba moko avant papa kufa sola kinaye ayebisa ki ke alaxi lopangu alobi lelo oyo soki Nzambe azwi ngai bana nga bamitungisa matena za ndako na nga za lopangu na ngai baozala kaka soki pe lopangu ekoki te ndako ekoki te bato mosusu bala libanda mais koyoka ke bosala veille mortuelle libanda est-ce que maloba papa bino boyebaki yango bi boyebaki on te pona yoki pa maman leki. Non, le bon. Maman leki wala tiliputa abi papa na saki lopangu tout ça là baki bonyo komate pona libanda. Ngana ebelo moke tole la papa na honneur aussi il va les vraiment. Donc voilà il ngana ebike papa tole la inde sengi balela papa ole la mana honneur nyonso hommage au ekoki pona et donc voilà. Oui, c'est un peu la papa na hommage nyonso honneur nyonso ya tout ça. Donc na ba moment suka makoko.
Tu as vu photo de mon qui wana et ça qui va photo à kala. Il y a année où carame ba moment na suka makasi. En fait non le moment suka po on ne savait pas qu'il y a makasi mbala moko et puis mema. Makasi. Comprenez, hein, chers internautes, malgré douleur, malgré choc, malgré tout pas parce que Abeli mais ça quand même fort et ako solana biso mo mukiko sona bino fanatique na bo sepela na conquête ça et asala bino musala malamu obligé lokola papa atiki biso toza censé toujours ya ko l'accepter bino comment artiste na bino azo lekisa ba moment na enyoso ya kolela papa na ye trop liwe ya ki ba toujours beza crise ça qui crise je crois azaki maladie mais arosa sous crise à côté coma jeudi. Comment tu n'arrives comment? À côté coma mais à moulaïté il y a nuit wana kaka. Nuit mercredi à coucher jeudi na 4 ans. Et tout le monde a coquet trop fille chérie à papa par rapport à la photo, tout le monde a la publication et là-bas moment où il y a papa sous Kavati Kabiso coquet avec ensemble à papa. Oui. Bien sûr. Tout le papa, combien même que nous sommes tendance qu'on a hier, nous sommes tendance au bazar. Mais en tout moment on était avec papa. Des alaraga que le bamoko papa peut-être que sur la bande moi 7 ans moi to ba que mutu nga ku famille ba na ye comment la flash biso mikemke ba si nous on a papa zaki na. Bien sûr. Et puis notre père toute sa vie à ça musala oloba. Quand ça musala oloba où ezaki am susu na suka papa lobi te boyebi déjà que papa loba. Voilà. Papa penda ça musala oloba. Mutu azaki moi te mazaki ba oba azaki kon nabino azaki nyonso nabino et ndezalaka ba souvenir ya malamu ya mwana na papa nae ebele tu es bien musana biso théâtre ezala moi difficile ba boti na biso ba pesa biso nzela. Est-ce que papa comme est fier ya romona coquette ndazo sa théâtre? Bien sûr. Bien sûr. On m'a fier de début qui moi pas si mais il était vraiment fier de moi de ce que je suis devenu quoi. Et c'est bien que ça choque hein bon comprendre que coquette c'est vraiment que le bas vraiment tes mots de tête tes salariés et par rapport à ce qu'il y a programme je sais pas bah PCBC déjà programme. On avait Mortuaire les deux. Na monga fula kaka salle moïse quelque part le 3 ndé toujours exposé na cinquantenaire tout exposé à cinquantenaire tout kundana nouvelle cité le tchèque na nouvelle cité veuillez mortuaire les ça makaka pour respecter maloba papa tout et que ça malibanda Hervé il que tout la papa ndé sengi tout la papa ndé sengi oui bon non on est hommage na ye ya on sala voilà ça c'est bien je sais bien boyo qui comment artiste nabino à PC programme et puis comment azo les papa naie tu continuer toujours quand on interview na famille tu me un peu comprendre c'est pas facile hein en tout cas c'est pas facile il y a que ça l'interview na moment ya bohémé donc la ebi Valère ya papa a ebi Valère ya après ça ebi Valère ya musala salaka c'est ça que besoin mon tout le temps ça quand même fort il y a que ça la interview malgré fièvre et bêtier malgré maladie et bêtier mais bon déjà là donc tu vas dans moment que juste pour ça l'interview et puis à zone là tout va toujours dans le cas ta grande sœur tout ça ta interview dans la grande sœur tout mais quand peu continue sur na bango voilà merveille tout temps dans la biso voilà ceux qui sont sur la neige Joséphine ceux qui
Joséphine à Kosola Bisso. S'il vous plaît, Toroswana Joséphine Mouké. Voilà. Bonsoir Joséphine. Bonsoir papa. Mes condoléances. Merci. Voilà. Et toye lelo na matanga ya papa, toye ba d'abord sango ya papa tango yokai ke papa tiki biche salaki ndeni na famille. Bon, sango ya papa. Ngai papa bandai ko belanga zalaki awate, zalaki na Afrique du Sud. Pendant 2 mois, papa a insisté que nazonga Kinshasa. Yo yebikaka soko zobima faut comment se préparer pour obima quand même moins bien. Rien qui kokuma ke bon, nakoma ki déjà prêt pour nakoma Kinshasa mais papa zala est malade tout le temps azotungisa ka bandeko na ye Joséphine pour azandoi na nga ndoi na nga koma ki na Lubumbashi nasalaki 2 mois na Lubumbashi mpona nazali mpe makambo mosusu na banda olandela kuna kayoyebika kakolukaluka otolukaka ti esalaki mwa boye na ye ba eloko nakumisaki nzambe mpo koya na ngai ntango nakomaka samedi dimanche na ba 16h nakoluka papa koti papa vraiment place wana na chaise roulant bazalaka nyama na mwana ne ajukiaka nakutaka papa na mwana na ye oyo yene moto azalaki na papa ebandela papa suka papa donc mwana oyo nde nakuti bango wana papa alobi te tosola awa te tokende na chambre tovandisi na chaise roulant na mwana oyo toke tokoti ti na chambre eloko mona etonaki na papa suka atali ngai alinga lela papa suka atali ngai alinga lela ngabi papa soko leli nga pe na olela poko ya nanga ezalaki na eta na kutelaki papa nazalaki moto même na kopike crise mpona ndimaki te ke papa na ngai ke na moma oyo ndenge papa nanga akomaki ndenge papa nanga akomaki bwecher la kosa ote nazalaki vraiment déçu ngabi bon nzambe ezwa lokumu po mokolobi ke na nyonso ekoyela biso tokumisa kokuma na ngai bon nakokaki sokozonga awa te nayebisi bandeko na ngai bino bolandelaka suite nyonso komisanga bobanda olandisanga yango ka place nazali papa ekosala une semaine wana nakomaki anaye kotala ye papa ekosala rechute apike crise babengi bana na ye balingi baya kozwa ngai te nakoma kuna te soki nabiki nakoma place papa aza ezalika mosusu bazwaki papa bakendaki ne na mokole papa alobi bomemanga na mokole biso tolobi amen badokter balobi bapesa yo ata kisi moko te ozala kaka boye abi te bozongisanga na hôpital loka asistaki vraiment bazongisa ye na hôpital nayebisi eleki na ngai oyo mobali azobaluka awa ebise shiro kala te papa azotika biso mpo ozomona kendenge azomona mona bato esala soni eza soni aza motu moko ifala akende na ye ayi koinsiste bakende na hôpital tobengi hyper femme baye bazongi na papa na mokole bazongi na ye kuna baassistant balobi te lokola alingi bayene na hôpital topesa eloko te me avandaka awa eloko basalaki baperfusaki ye ntango baye koperfuse papa na ntongo na yango docteur alobi te azonga ndako kanfa bapetit frère basali tout moyen baye kozongisa papa na ndako ntango baye kozongisa papa na ndako en tout cas soki nazobosana te esalaki 2 ou 3 jours papa apike crise papa apike crise babengi leki na ngai bauti awa Alain bayembangu babika te na condition papa comme nango papa tozonga lisusu na hôpital wana soki nazobosana te vraiment ezalaki mardi o papa apika crise nde bayaki mbona ntongo sikoyo ya mercredi nde bakendaki na papa na hôpital bakotise na oxygène
d'oxygène. Nakoti na sol urgent. Bon, on a joué en tout cas on a tika la commence dans l'hôpital pour na bana supporter sous papati. Pour na état wana donc ndiko na ngai moni sango. Sozo yo kangwe pa bato mosusu ozwa normal. Surtout sangali ouais ekoyela yo ekoyela. Ba nyonso wana eza mabongisa Nzambe. Papa ekokata motema ya 2h du matin ya jeudi. Pakata motema petit frère akozaki déjà na coma balatisaki nini songi wana abanda kutuko supporta ngote nga balongola ngo mais docteur abimoko faza pembena so linga longola ngo komisa basungisaka yango donc nazana petit frère nanga pasteur Arsol Titi sasa ye mtazaki na papa na hôpital alalaki na papa na hôpital jour wana papa yokata motema ya 2h du matin ya jeudi de baye kobinga biso ba nazalaki na shwati ay papa sakufi po eza na mwana mosi moko azalaki pembeni ya hôpital wana te bandeko nyonso ya basi bazalaki mosika donc ezalaki obligé ngaka fona kende nazalaki obligé to la moki na batongo wana na petit frère nanga na mosi na ye tokoti na mutuka tokomi na mokole tokoti pasteur azolela ba nakosabino te bandeko na supporta kite eloko nakomisi Nzambe nakomisaki Nzambe papa Nzambe merci pour papa asali mosala na akendo pema pa beli pe mingi papa umeli vraiment na maladie ni banda déranger bon papa maladie ni banda ko déranger pour papa akinda Canada papa qui Canada partir à Canada azaki na problème ya prostate ya ba opérer papa boya ki opération au niveau Canada ndeko zonga kyao nzoka ndi esala eko former cancer donc na ba choc ya matriage donc yango esala ki papa palpitation pour la santé na ye petit matriage akufaki papa bandaki déjà malade mais marqué toi azalaki ni makasi mais malade bandaki déjà sinon ezalaki na liloba moko ya sukande ezalaki papa kozala ntango mosusu bato nyonso te makuta ntana moto moko koyebiseki boye nde ezalaki so moto alingi akende toyebaka na mwa basine mo boye papa asalaki yango mpe pa moto moko bon mpona wana en tout cas nayebi te mpe nayoki te mpo lesele moto azalaki dernier jour place katelaki motema ezalaki petit frère nanga pasteur Arsel Titi sasa bon papa kutu naloba déjà partir à ndako déjà papa kutu abosanaki moto nyonso abosanaki moto nyonso koya penza boye papa atuna oyo nani so atuni okoyo nani esili donc naloba abosanaki vraiment ki moto nyonso abosanaki programme déjà salami yes papa programme c'est salami bon le programme ezalaki il fallait ce que papa kundama mais papa boti azana bana ne pe bazana mboka libanda babi obligé faut ba assister matanga papa na bango yes bon moko akomaki lundi tokindaki kozwa ye aza déjà mwana mwasi Micheline sasa bon batikali siko faut bakoma tozela batikali baza 4 faut bango bakonoso bakoma pour d'ici vendredi mibale bazokoma mwana ye moko ya mwasi Diane sasa na JP sasa après bango baza na poto bango baza na France bango de bakoma vendredi bon cancer na biso tantine Claudine bango de baza na États-Unis baza 3 baza papa Aimé papa Eric na mama Claudine bon moko atikali aoyate po akekala te obika mboka wana ezala problème so na uzumukanda te ba akekala te aumeli lantena uzumukanda te bon to ebika place ya kozala aozala ete po atikali moko
eloko tosenga nzambe apesi makasi nzambe apesi makasi en tout cas fortifié pour eza facilité donc problème lika yango wana. En tout cas, ce que moi je peux vous dire, courage et belle grande sœur, c'est notre chaman, biso je te finir kaka na ole kawana, nzambe mo apesa biso papa, yemo pas jouer papa, yende mettre à temps et à circonstances. En tout cas, tout tikanyo soka na maboko na ye. Pourquoi pe basana nzambe bazana famille, je sais bien que ba olendi sa biso toujours. Les attends papa qui biso ba to tika so to tia sous souci to créer sous pas problème sous na motema. Le na koyebisa yo courage mais écoute karaté, je vais demander seulement à Dieu à paix sa famille mobimba makasi à consoler les bota mobimba pour que vous va supporter douleur. Merci. Bon, pour le programme vraiment ils a confirmé le 2 tozana veillé na yes le 3 enterrement ya papa. Yes. Kunda papa na kunda papa na Kimberly. Yes. Yeah. Merci beaucoup, courage et belle grande sœur. Merci. Merci. En tout cas, namoni penza ki malamu zanga mbongo za na bato. Musala ya petite sœur na ngai koketi sasa et monani. En tout cas, bo continuer. Zamba sunga bina pambola bina bokeli boso. Merci. OK, merci. Voilà, on continue toujours avec les interviews. Je crois bien. Bon, mon commentaire Kukabala Mawana, famille Sasa Mobimba, papa Sasa Tigaki Bisso depuis déjà quelques jours passés. Bisso nyon surtout BP artiste na Bisso, Coquette Sasa Ramsa Malama Sepe Sarabino. Je crois bien to yaka toujours partager Mawana Bino ba internaute Bolandara Bisso. Koyeba ke star na bino azana problème so biso to sali boité moyen bino pe boyeba ezalate na moment au bon monde était dans scène parce qu'il y a bungisi bongo aza cher na vie na ye ezabongo papa sasa yango moni to ekokabola pe mawana ye. On continue toujours avec les interviews merveille Denis. Bonsoir papa. Mes condoléances. Merci papa. Tout le monde peut présence dans la katia famille sasa to habiter la famille sasa zana. Na famille sasa naza mwana kazi ya papa Joseph sasa Rodolphe Okufi Atiki Biso. Ngana bengami na kombo ya Virginie Mbadu. Mwana ya petite sœur na ye Augustine oya Cité Verte. Sangongo komela binonde nini tamboka ike noko aza isusu Atiki Biso. En tout cas, les cambos oncle, on a tant de swinga, et soit qu'il y a un transport pour mardi, na lala qui na bandal, na landa voisin na biso, a koufé la moana, papa bunga, déjà RTNC. A binginga na nzela ke ozawapi, ngabi na zana nzela na oti matanga, ba 5 heures, batuni. Boyoki sango oyo ekomeli biso ngabi te toyoki te nde toza boye baoba monene kwei grand frère ya mama akufi oncle ya monga fula ya armée papa namona ye mai na makila nyonso esilinga ngabi seigneur likambo nino eyeli biso babisa tokoma na ndako tala position ya leki na bango ya mwasi oye bandenge nini opesela esango na koma ki me soko za likambo muto santaka kaka po eza likambo makila na kutaki ba 5 heures na vandika na mbeto ache libo na litambo ngabi o mama ero boye ndenge nini osisi ko prier po prier ba erona abina sisi mena sui pongite na sui bate likambo nini oyezo sala ngato oyezo yela ngai pongai po sangweya na sali semaine mobimba lisu ezo lenga na sebo nimsai mama na on comprendre te lisu lenga mwa mukeme nga ezo tikanga te semaine mobimba lokola likambo ya lobi likambo ezalaka ya malamu ya mabe emona biso te pour chaque fois to banda lo ba seigneur tito kota 2023 to lela te toko kunda mutu te toko lela te muta obela eso ba malade ya makasi aozala te. Seigneur vraiment photokota mbula wana na kimia ba onyo so baza maladi babika
mais tolobaki soki ke moto akokufa wana ezala mokano na ye moko mais abata mokili te teta na yo komona ye bongo loko azaki na mwa souci ngabi te na oloba te na bengeka mwa bandeko na signale bango mais amona biso lokola toza mwa agité atuni problème ne likambo biso tobite likambo ezate na bareka na bando beta masolo ya ebembe esika nga na uti tanto vanditi toyo komona ba 15 heures to vandisi to ebisi etalaka bango ndenge bazalaka abandi oya ye abandaki vraiment esala biso pasi makasi moko pe bozalaki na trop mesanaki na ye sinon ba bon souvenir ya papa ça Césali tant azalaki en vie. En tout cas kozanga te wana azalaki papa oncle camarade abando benga biso ka ba chéri soki boye kotala ye déjà so amonika na porte avandi amoni atelemi aye koyamba bino apesi bino ba bisou ba nini soki ayeba eke bokoya déjà bakolamba bokuta tandi table abibiso na poto kaka boye moko akoservir bino peso boye boye nda azaki mwa 20 mwa nini donc azo sepela ambiance ezali bosilisi bongo azwi bafruit atie biso na poto ezalela kaboeza biso tobi oncle vanda biso bana kasi to sala yote habite kuna eponaka teke o fo basinde basala ka non biso mbali photo sa boza bana nanga esengo mona zaka na oso na moni bino vraiment na zaka na esengo makasi tibo mona ba heure 19h 20h nde azo libérer bino donc azo libérer bino na passe comme si bolala na bino kaka posa wana ezosila ete azalaki vraiment papa moko malamu moto azangaka mabe te mete azanga kata motema na biso ezosala pasi makasi tala tokomi na bakisi ya komela donc okokate sur sa passe. Bah courage kaka parce que c'est notre chemin Nzambe mokayebi. Pourquoi azui papa ça parce que m'tapé ça biso yepe m'tazui. Toza eloko lobate ya motu ya ozong c'est ça ka loko maison pa naye. Pourquoi moi le baki circonstances c'est comme la biso te ba komisa kombo naye. Tika to komisa ka kombo naye. Sinon na weekend Nzambe wana biso to bondelaka a consoler mitema na bino malgré douleur malgré choc boyo kaka bien boye baka ko supporter problème ngo. Amen. Elo mususu pe na okomisa Nzambe ata ezosala biso pasi mais chaque fois bandoza tango azana kadena na Canada tango boso solola papa bana ngana olingana zonga na ngai na olingana zonga papa zozonga pona nini vanda na mboka abi ngana olinga un jour na kufela esika na nga moko te na olingana kufela esika famille na nga ezali abanda ko insister likambo wana noko mikolo bele yo vandi kuna mboka wana batu boni balela ngo babi ngai fo bakunda nga esika famille na nga ezali esika libota na nga ezali mais na moni pe nkolo akokisi yango ata njoto etungisa maki mutu nyonso abelaka mais mokano ya Nzambe pe ya ye moko ndenga banda ekoloba ekokisami yango nde tokumisi Nzambe misi Nzambe lelo pe mokana ngope kokisami est-ce que ndeza ke maloba suka somtenga kufane to ba ke to eba ngolo basine est-ce que papa ça s'appelle na suka ba dernier moment na ya zaki na batanda ko sola wa banda ko lo maloba mobo ya tika ki pona famille ezaki tote bon ye toujours abanda ko lo bakaka ke libota ezala soudé ezala bomoko bolingo wana totaela kaka Nzambe poyende aza solution ya loba abanda koloba ke yende apesaka yende azwaka kozwa na kozanga ezaka na maboko ya Nzambe komata na kokita ezaka na maboko ya Nzambe donc ezana likambo moko te Seigneur akosala likambo moko te kosalema o Seigneur azanga koyeba aloba ekaka ke tosambelaka eloko atikeli biso kaka Jésus Christ
tosambelaka mpe tokumisi nzambe na libota basali na nzambe bazali donc clé mobimba apesaki biso eza kaka mabondeli tobondelaka. Azalaki chrétien ya religion ye azalaki mutasebeko sebeko donc missionnaire sebeko. Papa azalaki aboti na mwasi moko to basi parce que babi ba misu basi belé na poto. Bon aboti na quelques mama bana bazali belé awa bana bazali na poto pe bana bazali bana bazali belé vraiment ba mama mususu bazaza te bati bakufi mais bana bazali vraiment bandeko na biso bazali. C'est pas ce qui le moment c'est allé pour que on a besoin un mot de la famille. Bon eloko on lo bana famille kaka nzambe mutapesi nzambe mutazwe toza na droit ya kokanga ndoki boye mutu boye te otoro boye non kaka ndenga tika ekleke nzambe totalela ye kaka nde tosimba na circonstance nyonso tokumisa ye liwa ya papa na biso noko na biso camarade na biso yango te kolongola bonzambe kati na biso ye moko ayebi tina nini azwili ye mokano na ye kokisami tika lokumu ezonga na mboka na ye eza kaka libota mobimba tozala ensemble tobanda kolela papa na biso na kimia tosukisa pe na kimia. Merci beaucoup, bon courage. Merci papa nanga biso tozoko remercier bino mingi en tout cas na obozo lakisa pona biso vraiment ezote ya biso mingi na bolingo ya modèle oyo kolanda ndeko na bino mwana biso leki na ngai jolie coquette. En tout cas eza esengo tomoni ke mwana na biso esika akenda aza na éducation malamu po bolingo oyo po mutalakisa bolingo oyo seke yo po ofandaka na bato malamu vraiment tokoyebisa ye ke a continuer famille nyonso yango ye bondeko yango ye ezambala suka te eza kaka te bokoya na problème ya pasi mais problème ya bisengo pe eza déjà famille. En tout cas toza ensemble vraiment nzamba pambola bino misala na bino nyonso tolandaka bino ekende liboso apambola bino vraiment na kombo na Yesu Masia. Merci. Voilà, on est à la fin. Je crois bien qui comment to partager na bandeko, comment to saluer interview, comment appeler si bisopé déjà programme. Il y a obsèque, il y a papa Sasa, comment oyo ba biso ndenge nini papa zai ko vanda na bango, ndenge ni papa vanda ko zo bango, comment o bango pe ba dernier moment bazaki na papa et puis maladie à papa o déranger qui est qui yango. En tout cas, toujours sika lokumu ezonge pa nzambe alola azwa kaka lokumu parce que mutapesa biso papa Sasa yepe mutaboto biso abotol te ma juillet parce que azaye. Donc lokumu ezonge pa na lokumu mo lo baga circonstance nyonso tokomisa kombo na ye tokomisi kaka et merci à vous la confiance vous ça va toujours biso ba ya bino to sala rabino mosala ceux qui bino bolinga qui peut coquette ça te peut-être ça ça pas ngaka ye bana vraiment te peut-être peut ngai to ressort mosala te parce que ngaka za la peut-être reconnaître à travers vous nde bosali que ça y est bana nde bosali que ça là ça la famille nde ka famille je le ba tout ça vraiment une grande famille parce que to kutanaka plus que famille. Na ba famille to kota to ça peut un mois to kota nte na théâtre to kota na presque chaque jour donc bolingo ko la raïsus makasi. Je tiens à vous remercier na nyonso bonjour ça et puis je vous demande de vous abonner vraiment massivement dans notre chaîne DML TV original pour que vous rattrapez l'information mon tenga tonton Hervé je suis là toujours pour vous servir. Je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. S'abonner pe na chaîne na biso DML TV original.